soki aso kama ni mobali na yo lenta bao jobusi leo sasa azozoka twali puta na bofini kanta bao Israel fumula na mama butala c'est une mise en scène, c'est que ça vérité, c'est mise en scène. Mais n'a pas tout sima. Bonsoir cher. Mais oui, bon mise en scène. Cher, ça sacré papa nangai. Oh, mais cher ils a sacré, ils a en Zambé. Ceux qui ils a en Zambé, ils a sacré. Bible oui ouais. OK. Si un aveugle est en train de conduire des aveugles, ils vont tous tomber dans une fosse. Bakokoya na libulu. Ozana makoki. Ukolawaka. Ono Jésus. La compréhension. Na lobi soko za muntu ya so. La sema kama ko muntu ya kweli. Oh na nyata kieli makofi. Or na kati na église biso ba chrétien, il faut tozongi sande makambo na nzela. Israel fumula na mama butala des chrétiens mal affermis, baza danger, baza bombe à retardement pour la biso pour la population, biso peuplé. Révélation Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. 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 Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Source ya Bible oya koma yango pona bato liboso ba koma basangisa babenga Bible eza église catholique. Non de la lettre, il y a lettre T. OK. Mais de l'esprit parce que lettre la châtie, mais l'esprit qui vivifie, lettre eza le côté. Et toi, Judas, fils de David. Ah oui, oui. Baye pas Hérode. Oui. Tokutiango. Et comment pas Miché. Miché comment qui makamboy. Makamboy est ça solo. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand il y a l'inspiration, il fait quoi na makomi? Alléluia. Amen. Il y a un moment Jésus azalaki na problème na ba pharisien. Des problèmes à Jésus azalaki ya wana. Ba pharisien bango bazo respecter nde yo lettre. Pour l'inspiration est fort que les lettres. Vous comprenez? Bible oyo ekosila ekosuka. Ceux qui ont levé mais salamika lelo, il n'y a personne qui va prêcher ça, il faut disparaître. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne Chubiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci de la confiance et si que notre fidélité au Bomisala Kopé Sabiso, dans le meilleur de chaîne où Izalaka, Chubiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci parce que vous allez et belé sur vos postes téléviseurs pour nous Rolanda, ba émission Nyonso où il est la chaîne Kitoko, où Izalaka Chubiso Télévision. À travers cette chaîne, il y a plusieurs personnes où baza édifié, où atiki mabe parce que et message oyo le kanaka ta chaîne oyo nde betaki na motema na ye pour que ndeko atika ba pratique oyo bandeko pratique ya mabe yango na kati ya chaîne oyo tozongisaka merci avant to bande émission na sponsor numéro 1 où ezalaka Jésus Christ de Nazareth oko skizenga vraiment pona ye esengeli na ngai na pesi lokumu na ndenge o esengeli soki kutu mutasalinga bolamu nazokisaka lokumu epa na ye bongo siko nzambe o apesaka souffle de vie apesaka santé nzambe oyo abatelaka apesi mwana apesi famille et nazanga kozongisa merci pa na ye et osimba te Jésus Christ de Nazareth yo nazali sponsor numéro 1 ya chez Biso Télévision. Merci à papa Cheki Mukadi pour nous repasser
confiance et à Rosaloko, la présentateur pour l'émission Lolo, Polus des Stars. Merci aussi à l'équipe technique à Chibiso Télévision. Merci à nos caméramens. Merci à Jacques Milambo. Merci à Madame J'espère Kachama. Merci à Papa Israël Monzo. Merci aussi à Ingénieur Naturel parce que Azo commandé plus de 110 000 boutons na moment au point bimisa ngai ndenge sengeli na banda kuna bino bomona. Merci aussi à l'assistance de Joyce et si que je suis lokamba pona oesika bande ko balandi toye na émission où ezali Police des Stars. Police des Stars est une émission oyo et yambaka souvent de serviteurs de Dieu. Pourquoi des serviteurs de Dieu? Parce que toza basoda ya Nzambi. Mission toyaki na se na moyi oyo eza pona ko évangéliser bonne nouvelle. Même atanga oyo na telemi liboso na yo lokola présentateur eza pona ko yebisa yo longwa na mabe yaka na Nzambi. Banda ko servir Nzambi na motema no mobimba pono mona loboko ya Nzambi o vivre miracle na makambo nyonso sala. Alors, et circuler mingi sur le toit, comment des miracles se fait na kati ba église. Tozo kende wapi? Makiona ezongi suna kati église. Prière, taux de délivrance et commis qui bomona meso. Il faut monter mona pour qu'il y ait bengangai. Ah! Est-ce que délivrance? Il faut qu'on monte. Il faut seconder Jésus, c'est ce qui Lazare. Monte musupa ko bikate en silence sans porter le manifester na partie charnelle. Il faut qu'on toujours na partie charnelle. Tout le monde a manipulation, on a démonstration, on a peuple de Dieu tozo kendi wapi. Tozo te yabana na Nzambe mais ba verset ni tote yabana na Nzambe. L'inspiration est plus forte que les écritures. Les écritures sont plus fortes que l'inspiration. Ah! Tout ça là qui est fort tout le commencer na Nzambe. Parce que marambo Nzambe ngope eza marambo l'expérience ya. Soko benga makite oya ko bomabana na Nzambe. Toluki baoba. Nzeta munene wana oya rumeli na marambo Nzambe. Ndenge le bomo ko compter apôtre Paul tant que baoba na makambo Nzambe parce que Nzambe atindaka ke ko bâtir l'église. O peto yambi lelo azape apôtre Paul pour na biso na moment où Paul azalaki na temps wana mais na lelo ezayi to meka ko tuna yi ba jeune serviteur de Dieu o babimisika bazo me mabiso na percussion to bazo me mabiso na présence ya Nzambe poto e banzambi na sanga mo na plateau te nazana évangéliste Lokamba papa Lokamba na pesi bino mbote. Ah, bonjour, journaliste. Tout ce que mabino na Chibiso Télévision. Merci beaucoup. Nous avons Pambola Bino, Pambola PDG, Chic Moukadi, Pambola chaîne, la chaîne mère. Chaîne mère. Bah, tu vas te aux Arabaouba. Ah, gloire à Dieu, ceux qui baïebité, ceux qui peuvent baïebi, mais na lukabati traité. Timo lubarandete. Il faut te lubarapé. Ah oui. Il faut lubar. Na bobenganga prophète, bobenganga évangéliste, bobenganga frère Josué, c'est ça, j'aime ça. Ceux qui n'a pas beaucoup na l'église na baba zo bimisa ke baza babaouba. Mais pourquoi bino bozo be baoba na kati Nzambe, Nzambe pas mouvoir na kati na bino. Parce que ceux bango ba mbengi ba baoba. Bongo Jésus mo to bengena. Mais Jésus tout le monde à travers yo. Parce que Nzamba lobi boye. Même si bo opérer ba miracle ya ndenge na ndenge, bo mbenga ka boza ba frère. Parce que zabino te zanga mutu na sali. Mais si on a un miracle, c'est que c'est un faux miracle. Et ça, il y a un sali, manque on a théâtre. Au moins, il y a un gauche à théâtre. À cause de Moutou, à Tiewana, on peut filmer pas sali théâtre. Au moins, à Baluki Soso. Tu peux pas Baluki Ntaba. Ton Taba, à Baluki Moutou, ainsi de Babilo, on a un film en Nigeria et tout. Tolanda Kango. Nous sommes là pour impressionner Batou. Batuban di maquillé à Zayanzam. Vous comprenez? Ok. Pour Batuban di maquillé à Zayanzam. Mais l'objectif, au bas visé, c'est l'argent. Dans le bon général. On a évité na landi, na ngaiba film na bangote, au bas ça la puisque na landa pe bangote. Mais du moins, l'objectif, c'est l'argent. Parce que ce sont des serviteurs qui servent Dieu pour leur propre ventre. Pour abonder la pona yo, il faut payer bon. Si vous payez bon, vous payez si vous payez bon. Et si, contrat P4. C'est que le besoin de bébé. J'ai beaucoup à dire. Je viendrai encore pour le dire encore. Sous votre permission, la peuple de Dieu, au Kambabiso la prière d'ouverture. Merci beaucoup, Tosambela. Nzambe, au tindi biso na mokili, pour na to te ya bato babika, bayambayo, to dépeuplé ka ya Satana, to peuplé ka ya Nzambe, au nom de Jésus-Christ. Miracle s'opère pas mutakolanda. Émission oyo. Même la rediffusion, le Saint-Esprit aux allons œuvre.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nguya nzambe latinga mbala moko. Mama ozolanda ngai, okosami na ba faux prophète. Papa, la même chose. Frère, sœur. Les longs nzambe opesa solution. Amen. Merci. Ngana bibino bakale. Na babi 1997 ba téléphone no ezala raté. Ouais. Ba iPhone 13 est raté. Ouais. Ils ont battu en soumis pour aider à servir nzambe. Oui, ngana no servir nzambe depuis 94. Nazali mwana muke, mwana muke. 1994. Nandimeli Yesu. Les mêmes jours, nandimeli Yesu, les mêmes jours pasteur a meminga pona interpréter. On a été au comprendre. Nazali mineur. Mais nazali kin d'esprit, puisque à l'époque on a lati déjà ceinture noire, deuxième dame. Sikoyo na bandi ko interpréter ndé na 95 na le 5 octobre 95 de na ju baptême na manjil. Jusqu'à présent. Oui, dans une expérience. Ou l'équipe et pas pasteur belé. Dans l'équipe pas pasteur belé, bref, mieux vous na vivre na sango que na pasteur. Oh. Bon ya vrai. Ba koko zala 10%. Mais bon ya mabe bazali 90%. Donc 90% ya mabe. Na lolenge ni mosoyi na Nzambe. Ndenge ozomona ba pasteur bazali na Congo et puis na monde na bi majorité baza ba faux. Même o ba obenge patriarche, même ba obenga ebo e ko so landeli vinaye dans les mal. Muke okuta patriarche azobanga Nzambe na bi muke. Na boy ko tanga komba bato, mais na bi ba patriarche o bazali ba pilier l'évangile. Tamso ba kozade. Et puis, bah vrai, bah serviteur, hein, époque na biso ti oya be époque oya yesika, na biso que et surtout 20 oya yesika, terrible. Pour nous couteau ya vrai, c'est difficile. Voilà et loko no na lobi. Yesu yemo kalobaki yobi, il aura des faux prophètes, ils viendront trop beaucoup. Mais ba ko sala ba miracle, mensonger kaka pour ba impressionner bato mais au dedans, c'est pas Christ. Ils ont l'air Jésus. Au baso servir. Au baso servir. Mais babimi sikara Jésus Christ voilà. Parce que bah Jésus baza ebele. Baza na Jésus na bango, o ya kabali juif ya mort da Melchizedek na ya ba Congo o ba kende ko zwa kitalatala. Ba okende ke na Braza o mona soko bengi abi ndengo za na olati couleur boy. Botangela biso. Lomo liaki boy. Et ainsi de suite au sala ki boy. Oh papa eza bongo. OK. Bon, na musakoli. Pour nous vivre miracle, paye ça $2,000. Oh. Ce qui est athée, miracle paye ça. A quoi de la pour notre habitants, donc ça quand la carte, ngana tiko tak et tout. On paye ça $2,000, au monde paye le côté. Je viens de prier pour une maman. À qui même na deux filles à côté fa. Atindi prophète a commis ko salebo. A benga boy le côté ti maman olela a benginga ngana bondeli pona ye a biki. A olanda ngai. Sikoyo ndenalo. Vous comprenez? De lui-même, à Kablinga $500. Ah, vous comprenez? Pas mon lobby qu'on a. Ah, mon lobby kabiki. Plusieurs personnes au bazo lela, ba faux prophète ba lelisi bango. Papa na landa ki nde miracle na monaki boy. Na monaki boy. Na nga kanisa ki nini mais a impressionné nga mais tala sikoy. Ne les suivez pas. Les lots il faut yamba molimo musantu. Molimo musantu oui biso ko ya za vrai, ou ya za faux. Voilà, c'est ça. Mon manipulateur. Au hasard vrai, au hasard dans. Au hasard faux, oui. Le lopena bo sunganga pa bandeko bo ta la biso émission. Kanda molimo matinga ni matilombe de Dieu. Na ozala pena na roloba. Na obomba ti na roloba. Parce que mabango ekote beli. Ba memi peuple de Dieu na ignorance ya makasi. Ouais. Ba simbisi peuple de Dieu touche o erosimbisa ti. Na tabili obani na ministère. O bokomi na ngoti lelo. Délivrance. Et ça démonstration. To délivrance ezali Moutazalaki na état liquide comme un état solide. Na utolo ba biloko na ba film Nigeria, ba film ba muyombe gauche, ba nini tout, so tali yango monde ngo ezali. Et ça ba film théâtre pour impressionner les gens, mise en scène, voilà et loko na kolo ba ngwana c'est ça. C'est ça simple. Moutaye. Vidéo est circulée hein. On est porté sur vidéo circulée sur le toit, na 4 églises. Tabac Tabac transformé en monde. Et ça, mise en scène. Et c'est lui.
C'est une mise en scène, c'est que ça vérité, c'est mise en scène. Mais n'a pas tout le cima. Bonsoir cher. Mais oui, bon mise en scène. Cher, ça sacré t'es papa nangaï. Oh, mais cher ils a sacré, ils a un zambé. Ceux qui ils a un zambé, ils a sacré. Oh. N'est-ce ce qu'on comprend? OK. La chair qui est sacrée, c'est la chair de Dieu. Mais la chair qui est désacrée, ils a un zambé, c'est ça. Yo quand si mutunyo soza mutu zambé. Yo qui m'a la makomi. Et c'est la makomi condamné. Ni makomi. Ba faux miracle. Parce que nga la bio écriture. Peuple de Dieu ba répondre écriture. Et c'est la makomi, ils a condamnable. Mais oui, ba faux miracle ils a condamnable et pas dans Zambé. Zambé lingi ngote. Hein? Parce que baza Zambé te, Zambé ayebi pe ngote. Vous qui le suivez, bino nyonso, Bible oui. OK. Si un aveugle est en train de conduire des aveugles, ils vont tous tomber dans une fosse. Bakokoya na libulu. Ce qui ngai na mona kate, na me mape bato ba mona kate, biso stokoya pi na libulu. Il faut un homme de Dieu ou azo craindre nzambe poto kende destination c'est le royaume des cieux. Et là qu'on a biso ngwana. Ndenge Yesu moka lobi na mokana na ye. Vous comprenez? OK. Alors que cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Mais bah faux prophète, bah faux pasteur, bah faux apôtre, bah faux évangéliste, bah faux frère, bah fausse prophétesse, bango bazo lukate, bah me royaume, bango ba luka batunde, bah ça bah disciple na bango, bah fanatique na bango pour bazo bon, destination c'est l'enfer. C'est pas même la percussion. Ah mais oui. Alors Dieu condamne ça. Siko eloko ezaka ke nzamba lobi na Matthieu chapitre 13 alobi laisser livrer et le blé grandir ensemble. Siko tozabiso soka isikamo. Bah aussi m'a Bible. Mais sauf que Yesu a pesi indice, beaucoup yeba bango kaka na misala na bango. OK. Vous comprenez? OK. Misala na bango ndeko funda bango. Oko dara as 1, azaloko so mbongo. Mais ça $20. Avant la sambela pona. Ce qui est até au sambela té. Biso bato to sambela ka pamba, peut-être na biso bon au scellé na offrande peut-être bon et style. Mais aïe. Il faut l'homme de dire orumeli na ministère oyo, orumeli na musala na nzambi. Mutu moko tazali o ayibi yo sikoka yilo. So azebi on na commenter. Na lobi kutu abenga ngata benga yo. Soki mutu na sikoka ya bengi yo ayibwa ke papa Joseph. Je glorifie mon Dieu et puis na betela ka Yesu tolo. Mais bazo saka na nzamba ngo. Mais bazo saka na nzambe na biso ke mutu so ko na faux na poule na ngai za faux poule. Ndenge ba faux prophète na ba bakaba ngai bakimaka. Vous comprenez? Okay. Parce que mususu o na nyata ki ma kof. Heureusement asenga bolimbisi afukami et wana ka bamba. Hein? Wana na kota ka bamba. Te oya hawa na kipata na ngaba. OK. Voilà. Donc mususu na nini o nini nini ngomba campus. Tuko tukende tam susu to lali kuna butu sambeli to ke to sambi butu to zongi na tongo to ke na quelques personnes to komi bo to luka place pona to bisi bato to kende na bango bozela biso to luka place bien yesu ko yo azanzinga na avancer bona kokuta prophète ausa la délivrance ya mama moko na mwana na ye na ba pratique boko incantatoire tant na ye na telemi appelé si moto et puis aussi la ba pratique na ye na telemi na bokoleka na telemi na otala ye atalinga obo o monite o bebisi makamuna ngai ngalbi so saka na ngai na ko beta o monisiko so miki na zo beto siko faux prophète ndoki otenga linga makambote ngalbi OK ndo lingi makambote mama oya za ndoki makambo ya okuto esimba na ngote ayeka ko distraire pamba alio mbongo ici. Et puis suka il faut abima pe topena ye topena mwana mama ngwana parce que mwana ya mwasi ouais musala nzambe nde azuye tokona ye ote oza ka olukela ngama kamongo na olukela makono na biso vérité so sali faut pas sikone au monde ndeno salo na mona moto tokena na Eva Didier ayemba la moka Eva Didier za brutal ayembo ba bani kwa takenga Eva tika ye makambi se bébé alelia OK makambi si misute au moins siko ayo sa ba numéro A. C'est comme ça que ils sont partis. Bon, pour la kolobake, Nzambe basakana kana été. Un jour, bako exposer bango. Attaque à l'obé que tika na ivre, nable écola ensemble, mais un jour. Yango le kozana. Ba miracle okuta. Ba démonstration. Yoka. Parce que nazo répondre makambo esunga bana na Nzambe.
Gloire à Dieu. Église ya Nzambe et Bibi. Et principalement, c'est l'église de réveil. Batukutu ba comme kolonga na l'église de réveil pour ba kenango na catholique. À cause ya ba pasteur. Oyokinga? Ok. Or, na kati na église, biso ba chrétien, il faut tozongisa nde makambo na nzela. 1 Timothée chapitre 6. Makomi lobini. Na verset 7 à 10. Yoka makomi ndenge lobi. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. Oyoki? Wana Timothée. Kasi yango totangi no. Si on a un verset, il y a plusieurs versets. Oye bon église, église de réveil. Awa na Kinshasa, na RDC, na Afrique, pe na monde, ezali te basutani. Ezali te nini, ezali lokoso ya mbongo. Ba serviteur, balingi, ba mone riche, ba mone otambla na jeep ya cher, ba mone atongi ning, et surtout ceux qui, a moni que non, ngai Josué na somo jeep na ngai, ya lingi ya ko makaka, mais habité na somo ndengeni, tam su bakabeli ngai. Tam su na sombi na voie normale. Parce que na ko yiba te, ya lingi ya zala kaka, ya zala pe nango. Voilà ce qui dit. Le koso wana, Bible lobinine. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des tentations, dans des pièges. Oyoki? Dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est pourquoi ils se sont égarés de la vérité. Bah fabriquer miracle à fabriquer pour pas mener à danger. À fabriquer prophétie pour pas mener à danger. Vous comprenez? Objectif, c'est l'argent. Yaoundé, bah pengui. Ah voilà, bah pengui. Bah loin de la vérité. Pour l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ah, yango sikoyo. Et là, on dit, oh, bien église de réveil, et les alliés, comme soute, bon, ti bakota na ordre Melchisedeki, bakota na kabal juif, bakota ba sala unios, bo sala ona, ba man ki ona, on a utotama bi omo bwana. Kassim, bakota na kabal juif, bakota na ordre Melchisedeki, bakota na ba magie, noire ou blanche, bakota ba man ki ona. Ba benga ba kitalatala, ba benga kenin tout, et zalinde lo koso ya mbong, bakota na kabal juif. Bakoti, bazali belo na kota ba komo na bon. Émission monsieur nakoya na oki déjà molimo il faut tanga tanga de A à Z parce que on expliquer biso na illustration c'est pas normal muntu aza aveugle asimbi bato baza aveugle ba okena bon okota bon na libulu combien de peuples de Dieu bazala bazo kota na libulu à cause ba faux prophète wana ouais o bazo senga $2000 faut basela 2000 3000 ba peuple ozana ngote me obi okobimisa so misite tika kutungisa ngai ngana za jeter donc obenge bo katio téléphone. Ceux qui ont manqué, ceux qui ont 4 lingala. Parce que c'est le faux prophète. Il n'a pas besoin de brebis. Bisonne bateau to zakana au bon de la brebis. Hein? Mais bango au bon de l'autre. Au 4 lingala ceux qui n'ont pas ceux pas Zimbong. Ndé comment qu'on a na Italie na mususu na Allemagne. Ba bengi babi bazo ya pona ba poursuivre bango na justice. Donc au monde. Balé bango bon, même babi kité. Nzamba sunga peuple de Dieu. Monika ndi papa lobi lelo. Ayoki kanda molimo esprit ya révélation ezokota na kati na yo. Pour que yeba mutaza na kabal juif na muto servi Jésus Christ de Nazareth. Mais biso okolo balikambo bato ba négliger. Vous comprenez? Mais faux prophète nde bato bazo kende mbang. Non, c'est un esprit d'égarement oyo et là takabato na dernier jour. OK. OK, na Romains chapitre 2 et lobiango nzamba lobiango. Parce que vous ne voulez pas suivre des vrais serviteurs. Somoni wa di alonga kuna za aventurer. Somoni faux prophète nde olengi. Voilà ndenge ni ba manipuler bino. Ya onzambe pratique bino esprit égarement et la tapino na. Mais na journal lelo esprit égarement faut longa kati. Et longa ko. Oyo lande mission ata ba manipuler kina faux prophète. A ozonga mutu. A ozonga nde ba kino bolo ba ozonga giga. Amen l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. L'homme de Dieu. Pour que toi y en a thème na biso sur le toit. Ouais. Tozo mona rare au monde. Ba jeune frère na biso netingane na lelo boye. Nakoko ignorer papa chéri parce qu'il y a bandi journalisme et liboso na ngai. Ouais. Ndeko moko musicien, na ndeko super musicien. L'inspiration.
et qu'on les écritures ceux qui m'ont inspiré ça pour écrire et ça dans la fausseté nami ebité pour nanga nazanga ki moi et yan alors na moi boye bobino bozanango par rapport ya temps au bandit du ministère balobi la cherté bien nous donner commence par soi-même oté non ngai avant bandiko bazali banda bota la biso bazali pifi. Merci beaucoup na question na yo parce que des chrétiens mal affermis baza danger baza bombe à retardement pour la biso population biso peuple selon la population aux la chrétien ou non chrétien voilà donc chrétien un chrétien mal affermi azali poison azali bombe à retardement ya moni ba frère to ba sœur au une église au nimeli so quoi mon chrétien biki aux baptême d'eau et d'esprit il faut ça la fermer so ça fermité Pierre alobaki yango na mukanda de Pierre abi des chrétiens mal affermis des serviteurs mal affermis nde bato ba bundisa ba Pierre ba nde bango wana ba te yakapé vous comprenez ba c'est révolté même nani Paul a regretté abi Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal ba telemelingai ba kiminga pona nini lokoso mbongo ndenge jamais c'est miné na livré kutu na Satan voilà pour dire que biso bato ba ministre ya nouvelle alliance ancienne alliance c'était OK 2 Corinthiens chapitre 3 bon tozwa binota mingité yoka bon na bani na 2 Corinthiens chapitre 2 hein verset 17 yoka car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs mais c'est avec sincérité mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu oyoki to falsifier le banzambe te to zawana te pour to falsifier il faut to la vérité maintenant 2 Corinthiens chapitre 3 attends le verset 6 il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. On a 2 Corinthiens chapitre 2 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 on attend qu'il bosse zalaki 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17 yoka 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. OK. L'être se comprendre. Ah, okay. Mais de l'esprit. Car la lettre dit, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est clair, noir sur blanc. Alors, à commission de ministre, il y a lettre T, lettre yangoyo, il y a lettre T, lettre T. Mais il y a écriture. Il y a écriture T. Il y a écriture T, il y a lettre T. Nous sommes des ministres, à établir, nous sommes des ministres, des serviteurs. Non, il y a lettre. OK. Mais il y a esprit. Gloire à Dieu. Parce que la lettre T, c'est l'esprit qui vivifie. Moto yo akoma ki Bible eza batu nikola yonanga. OK. Pe mutu moko pité. Bible ezali rassemblement donc c'est-à-dire pe eza catholique ne batu basala ki yango. OK. Source sa Bible pe c'est wuta. Kasi na onto na lo batu. Source ya Bible oyo akoma yango pona batu aliboso ba koma. Basangisa babenga Bible eza église catholique. OK. Parce que ezalaki ba rouleau. Paul azalaki na ba écrit na ye éparpillé. Vous comprenez? Pierre, même chose et ainsi de suite tout Moïse atika yeto ezalaki éparpillé. Ba Romain bazalaki na grande puissance à l'époque. À l'époque. Local États-Unis. OK. Ba manai ko nyata ba juif ba tout bazo coloniser bango. Même kuna na Israël bazwaki ba gouverner local Caïphe local tout ba imposer ba tieté ba tout na. Alors, tant na 322, na 325, pardon, na concile de Nicée, le roi Constantin a vu christianisme, a tient religion et état. Vous comprenez? Ndé ko sala ke ba ko sala ba recherche, non, christianisme quand ba chrétien ba écrit na bon ça éparpillé. Ba union so ba sangisi yango. Vous comprenez? Ndé siko ba ko sala ba trier roi Constantin. Na 325 na concile à Nice. Ndé a comme si christianisme église de l'état. Ba rassembler ba rouleau nyonso tout ba rassembler yango. Ba salini ba trier ba résumer pe lisusu. Ndé ba tie kombo Bible bango ndé ba batia Bible eza biblios ou bibliothèque. OK. Rassemblement. Et voilà, ndé ba rassembler ba mukando livre to tia kombo nini de to tia kombo Bible.
Ils sont catholiques. Ata bufinga ba catholique, mais quand même basala un grand pas alors. Ok. Basali. Après, nani Luther tango abimi a se rebeller na catholique, azali sango, ndia sali protestant. Ye aye ko sala ye Bible. Donc monika Bible catholique, a longoli po ya yema kamususu, a tiki 66 livres, lui second to tutizaka. Même peut-être ce qu'on comprendre. Non, comme un homme de Dieu. Mais il y a catholique sur 8 tomes. Et ça différent, na lui second autorisé utilisé. Et ça ba livre comme ba Maccabée, ba Esther grec, ba nani tout ba nani tout na lui second ça. Vous comprenez? Mais il y a encore d'autres livres, ba écrit. Il y a ba apôtre mususu ba koma, mais ba tia yango te na Bible. Mais ezali catholique ba ça non. Parce que j'étais catholique. Ok. Vous comprenez? Ba tumso ba za catholique za ake azongi. Ainsi le ngana za inde moi na sango. Je viendrai pour vous dire vinanga quoi. C'est vraiment plus capital aussi. Ah voilà. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Alors, tinde et kokome la biso. Et ça, écrit au batunde bakomi yango. Vous comprenez? Yango moni yeso zolba ke alobi, nous sommes des serviteurs, des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre. Il y a lettre T. Ok. Mais de l'esprit. Parce que lettre, la châtie. Mais l'esprit qui vivifie. Lettre, ils ont le côté. Vous comprenez? Okay. Mais esprit ne mouté ko pesa yango vie. Il y a un moment Jésus azalaki na problème na ba pharisien. Des problèmes à Jésus azalaki ya wana. Ba pharisien bango bazo respecter ndeo yo lettre. Vous comprenez? Sabbat o meki o meki mais Jésus tangaye abuki sabbat. Ah, il ne vient pas de dire jamais. Tala awe komami boye. Ndeni ya kobuka ngo c'est que jamais. Au moins c'est quoi? Il y a ce qui problème pour na bongo. Alors, blasphémé, il faut tout boumailler. Tala, aouti na zambete, tala na makamo. Bisoto la missionnaire comme ça, il est écrit que ni tout ainsi de suite. Voilà. Na june d'akisa. Na Bible zoloba nini. Bible zoloba na lettre, hein? Na lettre quoi? Bon, na tangi ata verset moko to mbale bo eskizenga. Bomo na makambo yo oye komami awa na mokanda Exode chapitre 28 verset 42. OK. Pourtant, Exode 28, 42. Faites-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils, ils porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire les services dans les sanctuaires. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ils ne mourront point. Donc, yonganga nzambe soko lingo koteya, il faut la ta caleçon. Au moins, caleçon zalakate. Mais après nzambe ko institut, il faut bala ta caleçon. Pour nani pour que de gauche droite était et créer un scandale c'était tant bon servir nzambe no kite ba okufa. OK. Vous comprenez? C'est-à-dire au kokoteya motakalate. Faut ça toujours au lati caleçon pour créer des gâtés. Mais yokana na Ésaïe chapitre 20. Ah, na makambo bela ko. Yoka Ésaïe chapitre 20. Hein? Yoka makam. La parole de l'Éternel envoyée par Sargon, roi d'Assyrie et tout. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache les sacs de tes reins et ôte tes souliers de tes pieds. Il fit marcher nu et déchaussé. L'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans, un signe, un présent. Talanon. Nzamba boy, mosali na nzaya tam ate ya mutakala tam mutakala. Mais au moins awa, Esaïe tam nzamba bela ki azali na nan. Azala ki yemoko. Mais nzamba libiseke longola bilamba, longola sapalo tambola mutakala. Voilà l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Mais pour na mobe que boy, mosala nzambe ate ya azala silip. Il fala ta silip, mais ya walubi longola na kaleso na yo. Tambola mutakala, pesa bimia banu tam mutakala. Ce que zakane pokyo, l'inspiration, voilà. Comment c'est quoi? L'inspiration dit, pardon, la lettre dit, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Ngai un jour, yoka yesu atindi batu, hein? Ba disciple, bote ya bobik sa batuka na kombo nanga. Et ainsi de tout, bake, ba démon biki tout. Tu veux que pour guérir les gens, pour délivrer les gens, il faut au nom de Jésus. J'ai reçu une maman. On viendra avec ce témoignage. Abeli liboma pendant 2 ans. Ba mekinde yoso isimbité. Na église basambela ke simbité tout ba ke CNPP partout rien. Maman za liboma ba kangi basinga. Nde un jour ba yena ipananga.
na yambi bango me ba pesa nga secret na zomela nde bana balobi titi esili l'inspiration ba bisanga pesa secret tiki amela na juka secret na mi mama mela amel bon esili nga bizonga obiki na prié te ni comme moi Jésus. Nathan comme Jésus pété, c'est l'inspiration. Il est écrit que beaucoup batuyes sont bobika na kombo ya Jésus. Est-ce que Bible lui combat secret? Même pas. Et mentionnon est sika moroté. Pour ba m'équipe combat Yesu ndenge yo tout abikité. Mais Amerika sika kende mama biki azonga normal jusqu'à présent. Pour la koloba l'inspiration est à fort que les lettres. Vous comprenez? Okay. Bible oyo ekosila ekosuka. Ceux qui ont levé salamika lelo, il n'y a personne qui va prêcher ça, il faut disparaître. Les allez sous-souter. Mais les critiques, ça va la lettre est kokufa na wezel le côté magicien cause la Bible yo abani pe côté ya bon mon abangote oui athée magicien prophète magicien assemblée pe bo pese pe mbongo ici mais on na yo mbino surtout na lufelo mais na Bible la lettre mais c'est l'esprit qui donne la vie à la lettre l'esprit il y a ce qu'il faut le Saint-Esprit il y a des supérieurs à nyonso les gens qui ont prêché les gens qui ont écrit ils ont été inspirés. Ah bon, c'est quoi le moteur zako inspiration pour comment? Yolo bake makomi et leki yolo bake makomi et leki inspiration. Exactement. Boni boy, attaque bo moi nango passe. L'homme de Dieu pour que tout le monde a un témoignage pour la bande ko baba ngala tangira na 2 Corinthiens chapitre 3 le verset 6. Ngala ni mono na verset lingala. Tant. Ezali nzambe nde apesaki biso makoki ya kozala basali ya ndapesaki biso makoki ya kozala basali ya boyokani ya sika oyo evandisami na mibeko te evandisami na nini na mibeko te kasi na molimo pamba te mibeko ebomaka kasi molimo epesaka bongo. Yamuli bato azo interpréter Bible mabe 1 Corinthiens chapitre 7. Okukuta kuna nini? Okukuta kuna ke papa pasteur. Nata la version. Tout souffle ba témoignage après tout ya papa pasteur a témoin na propre zemi. Pona nini atangele na Bible na lettre ezobom. Atangi mwana tala yangoyo. Yangoyo tala na 1 Corinthiens. 1 Corinthiens lobini pour na moni mona zobala na obala no kite 1 Corinthiens chapitre 7 hein verset 38 36 si quelqu'un regarde comme déshonorable pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier qu'il fasse ce qu'il veut il n'a point péché qu'on se marie. Mais ce Hollanda si on continue ce que moni mwana na lekisi âge oboti mwana mwasi mais omoni ke âge obala eleki obi bala ye et pas ngate na komona omoni siko obi osumu kite et pas ngate na komona yesu yango papa tangi yango pe alakisi mwana et puis mwana pandimi obi papa za pasteur non c'est normal allez papa beti magoda oh là 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 tout ce frère qui va témoigner de l'église même après tout son l'homme de Dieu la lettre ti papa le loza na prison OK pour l'été kangi et condamné l'été condamné mais nzamba condamné alobi okoko découvrir nidité ya papa na ote ni a mwana toni siko yake ko sala ngo pour ni lettre atangi yango mais interpréter mabe sans esprit or l'esprit ne copie sa vie abete oyo ezabongo te elobi bo elobi ndenge sengeli oyo moni ba komi na écrit voilà bah pasteur bon tu quand il faut que du ciel qui n'a pas tout souffler dans ba témoignage les gars une église même après tout son papa le kamba pour na ko finir émission à beauté paix avec Christ papa naturel choses ensemble avec vous tout le monde a ba témoignage les gars une église même na bela madame et vous mettez bana ko ba depuis 97 depuis 97 na bela kami il est dérangeant et comme elle attend mon cette kalinga les deux comment na 2014 na 2016 ni les bana sur que je me et comme si vous cherchez parce que les zongi et tiki bon alors
Et comme si on a un moment où, comme na 2019, na 2018, mi ne dérange na qui était. Na qui était, na bande sous pour équilibre la vie qui va dans la discuter. Deuxièmement, les autres vont en la famille parce que c'est la finale que l'on l'a mis. C'est comme un moment où il y a que l'on l'a mis, la première au bar, la vie, la l'on l'a mis, la vie, on a dit à tout. Si quoi est comme la camoko, na n'aura pas pour s'en sortir la tête. Et c'est comme il est carré. Santé, la mandora comme bien personne en temps la vertige na mandora banga na msona mwezi kama tangi zana olekate na obanga na moko na kumko mwa ke ko le na kufa ko esi kama tanga la kinda ate bisika bo mwana na okete na obanga koma tangu tuka na makala pisi na banga kaka ko moko mwana wala fami nous no bisa ngabo finalement nzabisa ni na ko esi ko bisa ngabo na kufa ngabo mko msulu na langi na tongo lule ba bisiko déranger na tia ba sorte ba kisi nyonso et si ba langoka ate mukomsu na pena ndiko réfléchir nzambe yebisa nzambe na ko kumsa vina nga nzambe yebisa nini ko kumsa bomo ina nga pourquoi na ko umi la tamuleka na pasi api ba tu se kuba bela mini ba ba bien mais o ya desila ti ba be o ni ngala sala atala lido ya pabo yebisa mais na ibi o zambaza ni na kana kumu banza be kanisanga na lai na kutu na mungu to yebisa nga olingoti ka source kanisa ta jidit na suduki nzambe nulu wezani tutango la bimini isika minga vadi na solna papa eleki ususu na kuko ka mine utobe nga pendant 2 mois maman va donner la si Georges comme sa maman ya awati maman est catholique 100% na sala tout de l'eau a commencé à l'église même maman commence à commencer à azope pater Maman Zaleo atele mama yewana jeune fille nangai zango pambola yo mama kufa kama siko ozoko na mama mama yaona zoko na clair zango pambola yo mama nani motonzi betela kolo na moko makasi je souvenir et comme nata moko les mille comme dimne muntu moka yo na cha biso ba bele simba na yete papa ba mema ba mama mo wasela na mama ali ba feni ndenge bi mwana che bloka mo exact na cause problème na kuma na suka kuma mwa lo kwa liwa bimo mo ke dimina na kacha mo ko ma ko samba to fia na kuma même ko kuma solo na mo ko ngamo ko kuma solo ya mabe bloke pola na ba ndeko comprendre te. Merci Foma papa naturel Mwanza pour na témoignage kitoko to moni bisika nzamba sala et c'est ngara démonstration te bayaki na taba bongoni mutu awe mona ni bongote mutu nezaki na poma lino vimba ngape lino mo vimba ngai mais nzamba sali ngulu ne seni ni ikiti papa lokam to moni ba vrai de délivrance na 4 églises même ouais c'est passé comment Serwana abela almino depuis 1997 tam si on a botamité ya bela lino tenga na cette na sala déjà ah ok ti c'est que vous avez nos bébés ti et ça liké a mécanique yo sondenga expliquer et simbité mais na bonne pour la première fois na problème sous na pesier oui donc a somba ki na bondele a utiliser nde a cause libala mais etikala kamuke oui lango tanga ekuta nanga na prier atanga zongi nde azui yango atia yango lisusu na lino abia nazana mafuta mo papa bondela ponango atanga tie na lino esili pona yo témoigner à lekisi même 2 ans et ebunga or ya sala 1 mois il est kakaté lino donc tile tozolo balelo esila on comprend ce quoi bon témoignage mususu wana ya nani maman na mobali na ye baza ba commerçant bon bazwa numéro na nga na radio mais ba voyage kati nde mwasi ba bete kibota na ba Congo osakala kindoke ba mwasi kao sur place ba mime na église ba ya molimo ba mikiti obite azai susute bozong mo ekokite simbite ba mikinde ngoso nde mobala jui ni chateau te il faut na benga nde ba yo benga ngai chance petango ba bengi bazunga mbala moko labi ambo zwamai simba na sambe na sambele sili melisa isopele auzonga et puis obika paf moi c'est abiki sili
ti lelo tango ba ukti ba Congo ba sali récolte na bango na masango ba yelinga masango ba fufu ba kwanga ba nini tout et puis ba témoigner des témoignages vrais et vérifiables. Il y a maman qui en a été. Oh, tu es ba tu place basala. Ah oui. Tout le monde peut ninga basala qui basala. Lelo basumbi lupango na bango. Parce que na kisa bango c'est qu'il faut faire pour ba réussir. Basumbi lupango ba komi siko stable. Voilà, c'est ça onzamba lingi. Papa mama ozolanda ngai tango yangoyo olamuka. C'est comme si batia kyo kitendi na misu pona olanda ba faux. Mais lelo ndengo landa maloba nanga elongole on a passé. Amen l'homme de Dieu. Ko basiko pona mutu wana voile longoi. Nazui agenda nanga pona ebisabino. J'ai beaucoup à dire mais je viendrai encore les mardis pour notre émission. Mais na sengi ndeko moko futa la kinga émission hein. Et yango no futa. Mais ndeko mususa futa nan. Comme ça na bandoleka chaque semaine bozwaka ba bonne nouvelle. Hein? Ba bonne nouvelle à royaume. Et puis naza na besoin ya bateau bako soutenir émission. Il y a témoignage nanga na bana de zéro na makamna loba te na loba. OK. De zéro tilelo. C'est une bonne idée. Ouais. Surtout dans le monde où on a besoin de rango. Voilà. Le témoignage est édifiant. Témoignage est l'indisaka. Témoignage est maïsaka kundi manavi na biso chrétien. Comment l'homme de Dieu? Le l'homme de Konazolo Baboé, Nzamba yobisingai torrent de Kérit. Torrent de Kérit. Torrent de Kérit. Et ça, il y a 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 6. Okay. Élie a commis Akimanae. Mais Akimeli nini? Parce que nakoya ko expliquer ma camion. Élie Akimeli nini? 1 Roi chapitre 17. Yoka ndeko pelanda bien lecture oyo. Ba verset mususu na kolobaka kapona na tana munoko. Lokola tana biso ezamuke. 1 Roi chapitre 17 verset 1 à 6 Bible lobi. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ok. Netango lobi bongo ki nzamba zana bomo ongana za motei. Éternel, mbule kangama te. Abi sauf à ma parole. Donc Élie maloba na ye ndi akangi mbula. 3 ans et demi. Nous allons continuer tout talaka bozala boy ba mai nyoso ba rivière kauki tout partout sécheresse c'est côté mai zate makomiso même courant tozwaka yutaka na mai non. Donc bon siko so mai nyoso kauki. Mbula pe beta kate koso. Pas c'est côté na mboka na ninga jeté. Elie moko nde akimi nzamba bise kende na torrent de Kérit. Oyo kisiko ya. Nde akekuna torrent qui veut dire courant d'eau impétueux qui sonfle rapidement et qui sèche souvent. Écoulement abondante, chose qui se répand. Un cours d'eau petit mais puissant, mais souvent temporaire. Oyoki? C'est-à-dire, mai, oyo, ezoya ezaka pona ngonga muke, après ekaukana yango. Nde angona torrent. Okay. Vous comprenez? Okay. Ce qu'on dit à Kekuna, abandi comme la maïwana. Et puis, nzambo tindele ba korbo ba ya kole saye. Na tongo pe pokwa. Ba pese biloko kolia na musumi na mapa azolia. Amela kamana. Tango mai kauki nde nzambe bisie kende place mususu. Eli akangi mbula na maloba ya ye. Pe afungoli mbula après 3 ans et demi. Yango na zolo baboy. Kaka na mukanda ya un roi, parce que natanga pour na bonne compréhension, après expliquer peuple en Zambé, beaucoup landa détail nyonso na José Lokamba TV. OK. Yokana no ao. Eli akangaki mbula na maloba na ye. Mbule kangame. Eli dit à Akabe, monte, mange et bois car il se fit un bruit qui annonce la pluie. Akabe monta, ainsi de suite. Eli monta au sommet du mont Carmel. Il se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Il dit, 7 fois, retourne. Yo kanan. Akaniki mbula na mloba moko. Mbule kangame. Mwe pa ya kufungola. Et comme ba korbasi lisusu. 7 fois, prier 7 fois. Pe ba prière ndengini. Et l'autre côté, mbali bosso et l'autre côté, deuxième et l'autre côté, troisième et l'autre côté, quatrième et l'autre côté, cinquième et l'autre côté, sixième et l'autre côté, septième et résiste.
résultat est comme on. Pour la kolobake, ndako oyo, pour la kotonga yango, et qu'on soit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pour la ko détruire, na minute, et soit journée mobile tout. Hein? Bozuka ata boye na bulldozer te, kabiswa. Toko bukango, et qu'on soit bisoka ata 30-45 minutes mon ndako nyo surtout et là. C'est-à-dire le pouvoir de la parole. Nzamba lobelinga yango ke bana na ngai bazo kufa mingi bazo zala bloqué bazo zala bénité à cause de leur parole. Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Jésus yemoko a lobi na Matthieu chapitre 12 verset 34 à 37. C'est là maintenant. Matthieu chapitre 12 verset 34 a dit race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses dans son trésor. Et l'homme mauvais, l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car c'est par tes paroles que tu seras justifié et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Oui, ok? Toko sambi sama kaka na ba acte na bisote. Même nos actes, même nos paroles, au tolobaka. Toko zala maudit, bloqué, freiné à cause de nos paroles. Longola maloba ya mabe na vina yo. Ke nga namona ka batu basala nga mabe en tout cas isimba kate. Nga na sala ka makambo isimba kakate. Nga eko simba pété. Même là où je nous prier, au comment isimba te. Okay. Parce que tu prophètes, ce qui sort de ta bouche. Proverbe chapitre 18 verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et l'oko zoloba. Proverbe chapitre 13 verset 3. Donc ma verset zoya. Mais monsieur se funa tanga po banza ba mona ke na zoloba makamisa très profond. Oyo uti nanga te nzamba lobi nanga. Bana nanga ba changer maloba na bango. Onga maladi o, maladi nanga, loko les maladi na yo. Oublie chuté. Proverbe chapitre 3 verset chapitre 13 verset 3 et lobi. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre grandement ses lèvres court à sa perte. Okay? C'est-à-dire yeba ko batela monoko na yo. Maloba na yo zoloba. Bana na bana yi bino penza bo sungaka ngai te konso bana pe ba ko sungote. Yo ko bonga yi tala oyo. O moins quand ndemo ti ola mona akoti ola mape mona esimbate. Il y a plusieurs choses o sengeli biso ba chrétien toyeba ko bongisa elobeli na biso. Yoka awa Jésus parce que yoka awa tokuti nini? Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Justifié qui veut dire être déclaré juste. Au moins, être reconnu fidèle. Justifié. Même si tu es malade, le bas malade est engagé. Et aussi là. En tout cas, au vie engagé. Souffrance au terre, au exact souffrance engagé. Au moins quand nous avons le bon. Et si vieux jamais ngana comme mukonzi ngana ozalabo ngai bataba section et zola tanzo parce que la parole de Dieu, nos paroles engagent la responsabilité spirituelle. OK. C'est pourquoi tu dois veiller sur tes paroles. Aujourd'hui, tu peux changer seulement. Hein? Jésus nous montre ici que les paroles révèlent l'état de cœur. Des paroles de vérité, de foi, d'amour, d'édification montrent un cœur aligné avec Dieu. La parole, c'est le miroir du cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Être condamné, c'est reconnu coupable, subir des conséquences. Les conséquences de tes paroles-là. Et aujourd'hui, tu dois changer. Jésus-Christ montre que nos paroles ne sont pas neutres. Elles construisent, elles sauvent, elles condamnent aussi. Nos paroles engagent la responsabilité spirituelle, comme je viens de le dire. Dieu ne jugera pas seulement nos actes, mais aussi nos paroles. Nos paroles, ce sont des sémences. Voilà. Sémences. C'est pourquoi tu dois toujours déclarer des bonnes choses pour ton mari. Atazakwiti, ataz nyokola yo, loba oyo nyokola, ezaïté. Menga osalanga bien, zelo omona, na okotele mabonde. Obani mabono bani ko déclarer des bonnes choses pour ton mari.
Nzambe mobali wa Nzambe mobali bien. Yende ka kopesanga yende bien. Abonga, asala boy, akipenga. Au moins ni parole wana. Sur la tizo to lelote. Lobi lobo kuno mona ka mobali azongi normal. Est-ce que pas quand mabonde lui wana l'homme de Dieu numéro de téléphone les amis. Plus de 143 89 91 91 055. Pour ressembler à ça. Plus 243 89 91 91 055. Yami Balé, plus 243 9 98 17 18 54. Ok. Les deux numéros sont benga na ko guider yo na osunga yo. C'est la raison pour laquelle tozo ko ta retraite, j'ai dit oyo. J'ai dit oyo. Pour la ko détruire la parole négative. Et ça na batu ba laquelle on mabeka na maloba. Pe simba yo. Vous comprenez? Ok. Et ndé to ko longola maloba nyoso mabe, oyo yo moko loba pe o bata mokili baloba pona yo. Comment on a le beaucoup Et ko changer. Histoire est changée. J'ai dit on a J'ai dit na butu to bandi. Ti to aussi ça dimanche. Okay. Après-midi. Donc, au moins, si tu as gêné, tu vas nous faire la gêne. Pourquoi? Tinde l'abisso, si j'ai des prières, na combo na yo, tout le monde là peut te soutenir yo. Okay. Comme ça, au moins, on a le bon qu'on a jamais changé. L'invitation, vous comprenez? Tu comprends. So bengo zunga te tinde langa ba message. Na ko répondre. Nde komoko na Amérique una. Isaï bongo. Mais lelo yo, avec à papa, na zana esengo. Tikana témoigner, ngal témoigner pe a témoigner, na oze la sukati na ngali bonza naye. Au moins c'est pas témoignage ba ndeko wana ba témoignage. Oui. Na niveau ba réseau pour que différents peu ba. Monsieur Soukou, na zana ba témoignage na téléphone nanga, azana Belgique, et c'est Bella Lambala. A Beli, ndi a benginga, na bondeli pona ye, et sili. Après à quelques minutes abiki na malade disparaître. Mutabano ke musala te a benga zole, atini même na témoignage na ye. C'est Bella Lambala na Belgique. Natania kombo na ye. Serbe la topé si bilon beauté. Ah voilà, moté mingi Serbe. Et monsieur fait le mois 45 minutes c'est comme 1 heure de temps. Ouais. Ba appui na bino, ba soutien na bino, ndeko soutenir. Yépe mutafuta ke mission. Ndena c'est au salon le sous au fouti modalité pour na 1 heure de temps et vous permettre papa le kamba. Si comme mutantanga ayo akofute mission, na tanga kombo, ata otine pa noto pananga et puis na ofukama na soutenir rien na prière. À mon miracle. C'est une bonne idée. Ouais. Bon bato bazobika. Yé mutafuti nanga mutu na te nzamba futa biso ndenge moko. OK, fa mona loboko nzamba. Fa mona loboko nzamba. Pour epesa epesa aba na pe ko pesa. Voilà. Ndeko na sengi mutu bo soutenir mission. OK. Ata otine pa nanga, ata otine papa shiki tope pa na ndeko eli et kokoma. Allez. Ngana bien ko leka ata tous les jours na yo leka na ko bato bazwa lumière et puis baeba ko zwa vérité pe bazwa solution makamo na bango. Merci beaucoup. Bafo prophète balekisi. Balekisi. Et comme il temps que bana nzamba solo, batangisa siko bana nzamba nzela. Papa lokamba église ezwa miwa. Capella numéro 16 na commune ya Kalamu. Capella kende sangongula capella nini tout bon. Koto basala bangulu te au mati croisement capella na kimwenza. Opusani ka quelques mètres wenze na ngambo bwe omona lupango batia panneau ya Paris Foot. Capella numéro 16 ya ngwana omona pe bashi na biso ezanga. OK. Chambre froide Mama Zozo. Donc so komika na wenza capella tuni chambre froide Mama Zozo eza wapi? Ba olakisao capella numéro 16. Biso toza na étage. Chambre froide Mama Zozo na se. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Ba numéro de JPC moto l'année mission benga l'homme de Dieu pour que au monde le boko ensemble. L'homme de Dieu ngala pesi de déjà merci pour la réveil bino oyo ko fongola biso peuple de Dieu mission. Et prière à clôturer za na maboko na bino. Ah tout ça pour que tous ces émissions journalières. To sambela soki olingi na bien obligatoire te ndenge na lobaka moto tout sama libaku pété nobi c'est pas obligatoire ah oui zalaki il y a lobby sauf à ma parole ce n'était pas la parole de Dieu mais j'ai dit sauf à ma parole joie mai joie huile d'olive na sambela supposant na ngote c'est pas obligatoire OK Zambe yo malamu papa yo bolingo Zambe nanga Emosu soit jalité, Zambe nanga, Zambe yo malamu, papa yo bolingo, Zambe nanga, mosu soit jalité, au nom de Jésus-Christ, miracle est opéré. Eh Yesu, symbole boko, mon cinquième bonayo, onction elata mai oyo elata pe mafuta, na corps Christ, nguye lati yango, et comme miracle. Et puis mutuwa même azu yango te soki asili maboko na ngai onction lataye miracle bénédiction guérison délivrance lata bino na kombo na Christ amen amen
auction oyo elati biso na oesika elata pe yo atotali émission rediffusion auction wana et marché na yo etambola na yo pour mona loboko na Nzambe soki Jésus Christ de Nazareth azongi te tokoya lisusu na oesika avec l'homme de Dieu pour na ko éclairer peuple de Dieu ayeba ko mona lumière na ba vie na biso kimia etika na mabota na biso.